MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. La famille, bonjour, bonne semaine. Tous à lundi. Le 9, hein, je crois. En fait, je devais être au travail. Il est 10 heures. Petit enseignement malaise. Bon, pas malaise, hein, mais aussi il a mal au ventre. Donc, je l'observais un tout petit peu là. Ben, il s'est samié. Il a moussala. Il a bisi bango na kubanda retard. Donc, dans 1 heure, dans 30 minutes, je vais quitter. Et quand on a vendu à na côté TikTok, maladie de joie. So c'est l'autre, ça sonne. So simba téléphone, to côté réseaux sociaux. Bande ko na kutani na live ya Danono. Danono. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bisoma monsieur Zaka pene nzambalola et Seigneur donne-moi la force na loba sans pleurer. Azalara victime. Il y a guerre, il y a estaza rescapé. Biso toyebi karake na masolo nde toyo kaka. Pour afde la côté dans 97, non? Son a sanité. Yeah. Afde la côté dans 97, tout tanga on a classe. Je crois na zalaka na 5e primaire temps afde la côté. Son a sanité. 5e ou 6e primaire. Afde la côté dans 97, non? Yeah, afde la côté dans 97. Ils ont sous datine. After la côte dans 97. Parce que mon bout qui m'a en 96. C'est ça. Balanda naka. Ils ont 97. Les 16 mai à datine. Kokole. Mambo mokima. Les 16 mai à datine. Les 16, les 17 mai. 16 mai, je crois. Bref. Biso toyebi. Topé dans ma solo toyo kaka. Ezake. Rwanda bandi ko agressé biso. Parce que deal. Oyo bayukana kana musée. Et ça a respecté. Au biso toyebi na masolo. Mais apparemment, guerre banda kala. Avant même de la Kota. Si Konga na roka mwa moto ami benga Congolais, a soutenir Rwanda. A soutenir M23. Les pères de l'M23, les créateurs de l'M23, c'est mon fou. Il y a des militaires ba betama solo oyo. Tata moko ya ba ya ba benga ba nani. Bato ba bika na guerre abunda na este. Après ça témoignage comme on est qui minga image pe na zo ba souté. Je crois que Ezaki n'est passé dans la neke. Un jeune soldat congolais militaire Asimola. Pourquoi? Tant ça la découverte parce que tant M23 est bandit. Tant on a vu news. C'était fallait qu'il ne ko bunda. Maman so ezai sunde ni kiminga i mambo leki mbebele mingi na muto abeta le solo ana ne passé awa. Et tant on ba ke kuna ba kutani. Ayo ça la découverte que M23 soi-disant il faut ba bundisa. Mukolo na wana muto ana pouvoir. Et ça la soldat qui peleke c'est Asimola. Amitumba. Congolais a bete la M23 maboko. Bakota. Ba gagner este ba zwa bamboka ba sala suki nini. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout ça na ba cerveau. Est-ce que tout ça ba tout normal? Prodige, non. Est-ce que tout ça ba tout normal? Bande ko guerre nzoke banda kala. Rwanda banda ko agresser biso kala. Biso Kabila biso to yebi akota na nanseti. Danono abeti li solo na ye. A se retrouvé dans village natal na ye. Parce que azalaki ba côté ya ba Kasumbalesa
je sais pas, chez un oncle, babilo moi bon po na kuti témoignage on a katikati. Apparemment zaki maltraité ba côté wana. C'est comme ça son cousin a royibaye pour que zo ne sait pas maman na ye na bamboka o ya kati. Tango akekuna akomika lelo. Akomi lelo bandeko. Maman na ya lambeli alobi repa ya suka ya lia ya maman na ye. Après ce combien d'états va mourir na raté. Sa maman était grosse. Aliara pondu. Balamba na nanguba. Et bakendara kobuka banini bakoni kolota bakoni. Il n'avait que 12 ans, na 96. Et bayoki balokito ba masasi. Nzokande ba Rwandais ba envahir village oh ya bangona ba village tout autour ba encercler ba osasko ba sabotage. Tant mo bayoki masmakele la masasi bazo kima po ba rozonga ndako ba kutie paka. Ah mon Dieu. Bakati mama ne litoi. Ba ebisile kine ya 2 ans amela makila wana afiba. Skoda nono azaki wana ta azotala a gagné ebisile kina e tonte komelate. Nde soda moko azaki wana. Elle n'avait que 12 ans. A beti lisoko munduki. Awa alakisi na ba cicatrice ezati lelo. A panzani awa. Et puis ba poignarder na loboko. Makile bande sauter. Oh God, please. Boye basala nini. Mama ya nono azaka na zemi. À terme. Avant nanu ba panzae libumu. Bazo kataye ba morso ba bitene nzoto nde boki ba katake litoi. Ba fungola libumu. Nambeli ba panzae libumu. A perdre connaissance à quoi. Ba bimisi mwana na libumu na ye. Ba baloli mwana ba bambie na mire. Avant ba panzae libumu atali mwana mwasi ayebisi so biki. Batela baleki na yo. Ah Seigneur Jésus. Batela baleki na yo. Et mwana bébé mwa za na kata ndako za isope mwana ya oncle na bango lo mwa bongo. Tant mama dano no kwe. Ye moko bachuba embeli do ba panza libumu. Et non seulement ça. Ba abuser bango camarade na ye moko azaki wana. Bakati mama camarade ne wana mutu. Bazui mutu wana. Babani ko asperger makila na ngona nzoto camarade na ye bazana epe na Australie. Alobi, effectivement j'ai été violé. Tango yo kaka ba finga nga manola finga nga ba viola yo. Maman na congolais yo. Oh yo. Donc mutu a subir ba atrocité na vie indépendamment ya volonté na yo. Et comme il y a un sujet ya moquerie. Il y a plaisanterie. De mutoyene pe na caméra, yango ba viola yo. Yango to liboma oyo, afinga basi este ke ba viola bango. Mais toi na ba problème sérieux. Boyebi ba to bele bo na ba réseaux sociaux. Il faut ba interner bango. Bandiro danono ti bo mona ka koma onde mutu ekatana ak se contrôle kate na langage na mafinga. Elle a été traumatisée. Vie mobimba. Nzambe kara okamawa. Elle a une longue vie. Parce que normalement ko bikate. Bazo ki mama kila ezo sopana partout. Makila ezo sopana partout. Les qui na yemora muke. Tellement il y avait la foule. Bon, on est tout le monde na ba image na ba YouTube wana. Les qui atikala roko ya nzala. Na mabela lali. Bango ba continuer marche bazo ibate. Un moment se retrouver les qui na azate. Azonga plus de 3 km. A écouter les qui na lali. Abi son frère là so sakani na dan nono mobile yo sa ba blague ako bomo. Bandeko. Malheureusement vidéo ko mukuse. Akota tamba kimi ba kati ngambu ya Tanzanie soki ya Zambie. Akenda formation militaire. Abi bandeko na kanda ngana boma ba Rwandais.
Et quand la guerre wana, parce qu'elle était militaire, ba beta massa se kota na Congo. Et abat baba inkoufamable, che. Et moutolo la péro loire zo finga danono. Les amis, j'ai parlé des danono. Bandegonanga ba congolais. Et yaya soto tikali indifférent pour na Congo. Mais habité to tikela ba na biso. Mabele nini mboka nini héritage nini. Parce que peuple tout azana mboka nae. Et moi et toi avons tout intérêt ya obundela mboka na biso. Ya obundela mabele na biso. Tous à la conscience, tous à conscience. Vous savez, lorsque je parle du Congo, il y a un belé pour azala na poto azana nationalité. Aliaka mbala, amelaka, ceux qui mille, ceux qui nini. Soit tout ça là ya chama kolikola message au fina télécommande. Ana kimia monique logo zo inquiété te so abeli ki traitement hôpital à poto. Bana ne ba ki na école à poto. Vous rêvez. Vous rêvez. Et bah fouila kumputo. Bon là la maté bola muki bobando le la. Bolbi moi so azara raison. Moi j'ai mes sœurs, hein, mes cousines. Et bakolia. En tout cas, bazali bato yo so beta masolo ya ko investir na mboka ba seko. Ba ko sekayo. Na sa mutema ndo baka ba sans esprit. Boye binene. Ba sombi avanga, bazo tonga. Ba sutuki, Dieu merci zana tarate. Nabi gloire à Dieu. Moi msou to bano seka mkonsonga na bise ayo lo baye nanga ke yo boti oliawa oboti bana awa okelukani na Congo bana no bayebi Congo te. Siko yesomba na Congo, okesomba na nzele, okomotonga bi ya tika ezaki ignorance. J'ai une sœur à moi, Asa assistante sociale na Mboko, elle gagne bien sa vie. Elle a des maisons. Pas une maison mais des maisons. Un jour, Abiga Ozonga revanda una. Bon Mundela vivara. Déjà na calcul il y a 10 ans. Il y a 20 ans avant. Après. Sko. Ba no babotami tope ba kolia. O baza na mentalité ya mindele. Tope ba s'intégrer. Ba sala ba projection. À partir de l'information. Il y a ba mambazo yoka. Il y a ba planification oyo. Mundela zo bongisa. Boni na loba eloko oyo mikolo nyonso à chaque fois son loba mabele. Na mikolo ezoya Mundela obenga na bisote to kima biso moko. Ponzi melanga boka mamu na loba na bino. Mundela obenga note yaya o kima yo moko parce que poto est comme invivable. Na Angleterre boyo kisango bazo refoulé bazo songisa. Dala Mundela solo likambwe na batu oyo baza na mikanda mais renouvelable baza ba risque. Allez vous informer tam so quand que na okosa yo na obangi sote mais les informations vraies kende kotuna keno ko se renseigner na batu baza na ba mikanda renouvelable boza na ba risque o ba pesa au mois 2 ans mois 5 ans et comme pour renouveler et comme problème ba récupérer bazongisio. Ce coup de batouana mikanda renouvelable ba ozongisa. Et bon ba na mikanda te. Mama obo onde komi compliqué surtout na UK awa. Et komi compliqué na ndenga kosakana te. Yaya to bundela mboka na biso. To le Mbappé le sambo te. Tous ont conscience. J'ai plein de Konjamboka Congo. Na habité
C'est vrai, vous avez peut-être, vous avez vos raisons. Bozolia, bozomela, bozabielo, ozo inquiété binezate. Vous en foutez après tout. Mboka mwa kende te, bona ba millions, ba milliards. Est-ce que vous vendez réfléchir par rapport à lobby à bana na bino borobota? Cher ministre, Yamboka Congo. Cher président, machin, banani bino wana nyonso. Bovandaka, ovandi penza boye Jérémy Nanganinga za boye ne en université, na Canada zotanga, dans des arozonga, na ba PC poste na ministère ya ninyo yo, eza bien. Jérémy Abota pe bané. Non seulement ça. Pouvoir ici là, mandé ici là. Oasir, grâce au salaire au salaire, ceux qui n'a 3 gouvernements, Jérémy Ozongo. Lobi baskilaka. Lobi zalaya nzambe. Na place boluka, bosama ambo malamu. Parce que botika progéniture. Mais bino bo se contenter na présent. Parce que vous avez des millions et des milliards dans la banque. Boa mitema mabe, est-ce que boyebara ki bozalaka mitema mabe? Pona batu mususu kaate. Pona batu mususu kutute. Parce que pour vous, bambongo na bino, ko bongo na bino eza pona bino na bana na bino, ok? D'accord. Batu mususu etali bino te, problème te. Mais boyebara ke bana na bino ba robota bana. Bana na ba robota ka bana. Bakoko na yo ba kozana makila no eta mususu pe ba reporter kombo na okaka. Surtout soza mobile legacy. Barobenga baonka batambwe na ba mwamba parce que oza monsieur mwamba. Et à passer à mawa. Bande côté moi j'adore no le lisi batu. Batu ba okokate. Alobi ba ronde ba violaka, so ba violo na forme nyonso et puis ba violo partout. Bolimbisa. Ba roleka partout. Place nyonso lidusu eza ba roleka. Bako ejaculer na munoko na yo na elongi na yo oka ba benga sabotage. Boye ba masolo to yo ka kalabando tuta ba na maboka. Elle a vécu ça à mona yango. Bazui bébé na yo ba kotie na liboko ba lobi yako tuta. Alobi eza na bana ba pesa bongo même ndoki. Beta mama na yo, beta papa na yo attiré. So ba kuti yo za na mwana ya mobali. Ava babo mayo batindi mwana ana amatela yo. Wana ko tuto sito yo kango to yebi biloko wana. Et sérieux, vous restez indifférent? Sérieux? Parce que ça na banda ko na binote. Parce que ça na ba famille na binote, c'est le Congo. Chère autorité, Yamboka Congo, vraiment, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bon, vanda, bon, vous allez indifférent, vraiment. Na mamboele kanamboko yo. Batu ba okufa, ba violé basi. Wilingo makufi la moni perolo wara sali vidéo a regretté. Alobi, ba MV3, ils doivent se venger, perolo wara. Pero, toi, tu es congolais, Pero. Pero, tu es congolais. Alors, le M23, il faut pas se venger dans les Wa Willingoma. Si pas M23, il faut pas se venger dans les Wa Willingoma. Barobomanani, Pero. Barobomanani. Nengo vanu wana wiki lelo masa se beti. Maman no jana sikombe. Wasire salo esengo. To bandeko na yo. Oyo tika, Pero. Que le Seigneur te pardonne. Ata so bolingi chilombo na pouvoir te. Vous allez vous allier na ba ennemi ya ba Congolais. Au nom ya ba récupérer ceux qui ni mboka, ceux qui ni bokondi, ceux qui loro nini. Pourquoi tout ça pour boire ba profit na ba intérêt? Ah, nzamba okamboka mawa. Si j'avais le pouvoir de changer le monde, l'avenir, la vie, ndena sala ngopona mboka nanga malheureusement. Nana makoki wana te. Batwa este courage bandeko. À chaque fois nata la citation este. Na linga te so na kutuka mwana mwasi mwa zo témoigner. Ba ya ba viol na uto mona jeune fille moko bakanga en otage.
lisolo na bato bele bayebi yango namona video il y a pas longtemps akoma bilanga ya ba Rwandais plus de 20 mibali bamatelaki mikolo nyonso nalinga oyoka biloko wana te so natali yango nakoma otuna nzambe bamituna moko risque eza na kotuka nzambe na okoma incrédule pamba parce que Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent son honneur. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue un jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.